peuple, oh, c'est bien, oh. Voilà, bonjour aimables fidèles internautes, c'est pour nous un grand honneur de vous savoir nombreux et connectés en ces grands sites, la voix du peuple, question de vous informer, de vous divertir. Laissez-moi d'abord dire un grand merci à cette grande équipe technique, là derrière la caméra, je vois Hervé Ibouanga, toujours Maël, ainsi ma caméra. Je donne un grand merci à notre cordon Vincent Tulise, la voix du peuple, fidèles internautes, qui sont de vous informer. Donc, Itibongo Awana Matete et la résidence, il y a grand maître Otoiba Kibisonyo, tant que Zokola, Yena Niwana, les grands maîtres Edim Gemotonangi, Kenende Tokomekampe Beta Masolo, il y a la voix d'archives et Azabongo archives vivantes, autres Mekampeko Soantoiba, parcours nae, carrière nae, Basolo Bele Bele Toyoka, et il faut na combo ya Edim Gemotonangi, et Lelo Awanakati, il y a la voix du peuple, Bokoyokai, Ndengenini, Ako répond, Ndengenini, Ako Solabongo, na humble serviteur Nabino Jeffer Mekwete, les Phoenix de la presse. Merci moi d'abord dire un grand merci à tous ceux qui sont le mien. Et Antonio Ntimba, moi c'est qui toko na kata Diblé, Papa Kololo, Ifaso Papa na Jordan Kololo. Et un grand merci à toi, son éminence, Abega Lokenye, Moutetela Nakati à Paris. Et tout ça, bon, on a maître Edunge Motonangenge, à qui j'ai dit déjà bonjour maître. Bonjour papa. Bonne santé. Nous allons bien, en forme, 100%. Mon message nous a diaspora, nous sommes balinga bongo maître Edunge Bolando na moment. La peste est stombo, tu es la chaîne, la peste est mingi. Difficulté mokezanangaïté na les 5 mingi ndengozako épauler ngai merci. Ok, voilà, il y a vraiment reconnaissant envers Bino Batbozako épauler et les lois dingo et tout ngitoé batebele bayoka na basango kaka et belé bana poto bazali na poto bakenda poto peta mususu sans pour autant batika ko mona to koyoka yo mais les lois grâce na biso ba occasion koyoka yo na la voix du peuple et maître dingo banda na kareka na ni pe poussa yo lelo okoma pe et dingo moto na ngenge. La bande carrière nangai na catch na 22 ans jusqu'à présent. La salle 45 ans de sport et catch. La bande de sport et catch na 1972 jusqu'à présent nous avons pratiqué à catch. Et les pour bien bowling quand vous avez encouragé c'est pour ça que nous avons pratiqué sport à catch. Mais dans le monde entier, je vais durer au sport. Donc, on a les doyens et les doyens. Merci. Et les lots, quand le monde entier, c'est l'expérience de dire au salité. Mais nous, ils ont garantir et ma casse, il y a maître Dim, si au ring, et ça la cacaille, dit au matabou, au bimabutam, se combat ici, la moins de 10 minutes, et maître Dim a gagné déjà. Ouais, les secrets, on a quoi que Sabino Yangote. Au bino Bomoni, il y a l'hypona bino, au Bomoni, il y a boutique Yango. Est-ce que maître Dungue, bakach bosalaka, est-ce qu'on appelle force physique, tout ça la force spirituelle kaka? Force physique peut aller, force spirituelle peut aller. Donc nous sommes ça dépend de moi et le que préféré au sala. Sur le binasa à côté gauche, ok côté gauche. Sur le binasa à côté droite, ok côté droite. Mais vous maître Dungue sala à côté gauche de droite? Non, on a réussi à binoter. On a les secrets, on a les secrets. Et le maître Dingo vous mêlez ma casse na scène et souvenir ni na ma casse au gagnato combat ni au penon zara soko vandi le temps que mutangengo baka combat na penza est compliqué ngai combat compliqué ngai il contre Puma Noir donc il y a des mutakinda personne ngai potango na to ko la moi singa Puma Noir to ngona ko la moi simoko emilingonda yepesa kufana yake ne pota kufana poto ngana Puma to la kibunda adversaire makas na koki ko longalo kuma Puma Noir te malgré ton na ndeki poto ngana Puma to kutana kimeto bundaki mbila mutako ka wala biso. Alors jusqu'à présent ngana Puma Noir to yokana kate. Donc le seul combat on a eu kota ngana motema et ali edingwe contre Puma Noir. Donc on a raté sur le plan professionnel on a ring toti na ndenge pa libanda bo. Déjà libanda parce que tali ka to la ko la moissé tant on a bali namte. Donc, nous bien que moi, je suis milingonda, chaque mission na poto. Alors, tant que tu bunda, tu as les milingonda. Mais chance de gagner manoir, Nzambalingaki. Nzambalingaki, et mettre tout le monde, et l'eau, on peut poser question. Tomito me campé koyeba,
fétiche soki bosalaka wana bacombat de ring wana na kindoki eza ndenge moko to eza mpenza différent? Yo lingo oyeba yango mpona ni parce que yo mpo lingo okota na nzela na biso parce que tokuta na grand maître oza moto adomaine wana to toyeba yango mais na bien ke na koyebisa yo te kende oluka bato mosusu bayebisa yo soki tosalaka kindoki soki tosalaka fétiche etali ngai moko nalingi koyebisa bino noki te bino okoderu te pardonne ngai na mpona wana. Ok, voilà. Maître, question me soudaine naïba. Pour naïo, moi si to maman et ça ka symbole ni devant yo. Ah, pour ngai moi c'est azali motomone na kata famille na ngai. Voir même ngai moko kala na ko négliger moi si na ngai mais naye ko tra rétroviseur na zongi sima na bi non. Na zokene na libungi baninga na ngaba ko sangai alors na ngai so baninga surtout parce que mobali surtout premier concert na ezali mwasi soki mwasi alobi okoresir soki okoresir te alors nasengaki mama na nga bolimbisi na nzela nga na ekokende elaki nzela moko mabe mpe nabaki na kosala yango sute mama alimbisa ngai mpe navandi kimia namoni ke foye na ngai comme stable omoni nzoto na nga ndenge ezongi parce que nalingi kolanda banzela de gauche à droite te il faut nayoka makambo mwasi na nga balor nayebisa baninga na nga nyonso bato nyonso to bazolanda ngai konegligeaka mwasi te mpo mwasi ayali moto oyo nzambe atindaki na mokili mpo aya kosunga biso alors biso mpona lokumu wana eyelaki te tozowela nzela ya kipite nzela ya kindumba tozomona ke mwasi bolandi ye or ke toza kobungisa makambo na biso alors deux maintenant nakomi sikoyo bien na mwasi na ngai toazo na problème esu te nalingi su makambo bozoba lisu te. Mais maître na koyoka mamu solobi eloko ni pene ndo sala kino maître Dingwe eranda pe ko miser sur moi c'est que non combat oyo na kobundango na tie moi na nganje na tinda kunanga mutuka na nganje pona pesa yo courage obunda kitoko po osala makaso ganya ngai yanga loko na kosala yango ko telo msuste ko tapena moi na yo penza grand maître non na ko changpa na biki moi na nga okendete po sala makasi o ridiculiser ngai yanga na ko banini ke na ti moi na tinda kunanga na ti ba voiture na ngai ya Angers mais pona ba ikate pa na ngai na bi technique na organiser mais tu andais pe koyoka ke force pe quelque part ya grand maître Dingwe ezala ki pe pas moi c'est ce qui mettre so bunde ka ko isu ka moi na ye wana e au sentiment que mettre matina ba dimension moko non ko lingate ko yeba yango na zo ba ko lingate ko yeba ke ce qui ndambela ke pas moi na parce que balobango bien que moi ça libata moi c'est ndoki ali ndoki moi c'est pasteur azali pasteur hein alors ko lingate o yeba nini zali entre ngana moi na ko lingate yeba yango katawana. Ok, maître lelo ozape mutu tango vandaka et ba souvenir nini ya malamu o tant que musala na yo et remporter za kovali pe bita nga penza lelo sona na pe grand maître Dingwe et za pota mususu boy musana ngande ya siranga loko na bala mwasi na nga na mbonga kachi na somba ndako na mbonga kachi na bota bana na nga na mbonga kachi oyo tunasalaka na moya ya kachi pona joka catch local yo tout local professionnel ngai na d'ailleurs un ali professionnel na salaka catch ngai pona ko sakana te mais salaka pona gagner vie ngai et grand maître lelo tuntoyeba est-ce que membre ya famille na yo to entourage no bazaka pena fier ya rozana na mutu mo pena te Dingwe moto na ngenge tant que camarade to ndeko en tout cas na robango bien que na komi pesa mingi na famille te parce que son pesa na famille na robani ke na zangelo ko ke ne pas famille ngam fona ça l'effort na lona ngam na ça l'effort na beaucoup la famille na pe ça l'effort et beaucoup la bango donc on a le biango et o le biango na grand maître makambo nyonso ba réalisation nyonso yo sa na mboka o bitumba nyonso bunda te que mape na mboko kenda pe bunda libanda na compte kaka ya mboka est-ce que na compte pe ya ministère na bino sport pe moi redevance wana pe zalaka la bandicat na 70 jusqu'à présent le gouvernement ça est là comme on répond ngai na mona katamo suma sungelo ngwa na batapoto bazo benga ngai Dingwe le kana Western Union le kana na Rai Bank que leo jo moi somme to peso ya mbongo na keko jo vendre ça sanga me gouvernement na biso et le mo sala pona ngai zalite
Ok, voilà, amis internautes, je rappelle, je suis avec le grand maître Edingue Motorangeni, Obisinsto, Yokakato, Yokakarama-Solo, et les autres commis puis qu'on soit opportunité pour qu'on soit un grand maître. Kakapona Kulkan conforme, co-informé bino, et concernant Azapi artiste quelque part, parce que nous, ça, là, ils ont contribué à la évolution, et il y a un beau cannabis, surtout sur le plan sportif, il y a un tokita qui bon, qu'on a Kulka comme Solana, grand maître Edingue Motorangeni. Cette émission, je la dédie spécialement à Antonio Antimba, moi, c'est qui tokona kata diple papa Kololo Ifaso papa na Jordan Kololo Djogo à son éminence à Begalo Kenya depuis Paris Boulouba est son grand maître Dingwe Yeyo Boyokae et grand maître question monsieur suye dernier combat na o mundaki o ezaki organisé na ministre ou autorité kabiso ministre ya sport et c'est le cas qui ndenge nini comme le cas qui veut moi on a bande vidéo et le cas qui vient à gagner combat là. Et si, réponse n'a rien. Ezaki dernier combat à carrière na yote parce que jusque là tout ce que c'est le monter na scène. Non, son abi dernier carrière na ngate parce que ba catcher ba kiniki a 100 et dingwe biso to ça ka catch. Alors yango na luka ki moina montrer bango ke ce qui na lité catch na air na Afrique ezalité. Alors tant na tiki catch bango pa zo buna so catch sur mais na biso bango bien ke na ozongi la catch. Pour que nous ayons un mouvement na katamboka. Maître Tongteba, mutinyo sosoro sa musala atika kabilembo. Et na plan sportif benga kaba élève. Et c'est l'olpe maître Edingue Motorangeni parce que na élève ope lelo abimisa. Tango nzamba botama asaki mokila tika élève na yenen. Obe moi ni Jésus Christ. Mais Jésus Christ atika ba discipline na ye. Atika ba discipline, ba discipline na ye. Ngala ko la Dieu. Na tika moi na ngai de Jésus Dieu. Dieu peut y banini à rotika banane. Ici. Na comprendre tes réponses na yuza nzambe tiki mwana na yumwana. Nzambe atika ki mwana na Jésus Christ. Jésus Christ atika ki ba discipline na ye. Ngape na rotika mwana ngai Dieu merci makidiba pe a rotika ba discipline na ye. OK, grand maître ozape na mwana yo Dieu merci à Zakatia. Oui, à la France, à la France. La différence n'est pas parce que tu as vu que Moutou Azalaka et Moutou papa net yosa papa déjà osa responsable père de famille il nanda couper aux ali les bandes aux ali et comportement ni nous alaka nango vis-à-vis non y a pas de libanda. Dans un trois sortes et dingwe balabala et dingwe ya ring et dingwe ya famille. Et dingwe famille et kokotan et dingwe balabala et dingwe balabala et ko yanda côté et dingwe ndako et ko ken libanda. Il y a trois sortes d'Edingo. Edingo Libanda se comporte rendez. Non, Edingo Libanda, si on a fait un master, on a fait 28% à Libanda, et quoi on a côté. Ah, faut comprendre. Il y a un coupé aux zip là-bas. Et quoi qui est Libanda, si on a combien d'années, on a comment perdre des familles. Si on a combien de Libanda, on a perdre des familles, on a combien de motos. Bon, on a une profession, ce qu'on a moussala. La moussala n'a jamais la cause à Edingo et à Ring, on a parce qu'on a commis qu'on bête à moi dans la bas, on a commis qu'on s'allait en côté, on a dit qu'il y a trois sortes d'Edingo. Et les grands maîtres se revendent aux appels moto. Tant que nous vendons qu'avant là, moi, minute, tu as un raisonnement, et mauvais souvenir, ni nous, on a besoin de la carrière mémoire. Mauvais souvenir, on a besoin de la mémoire, on a peur de papa, on a maman, natika kasel famille nangai comme moi bana nangai na mwasi nangai alors bon tu vas remplacer baboti nangai et les lots père de papa na ovi musala o salaka ce qui arrivé que tam ce qui mutabi que ah c'est que mettre dingo mutalia ba parents na et ça rende mais c'est normal on va on tombe quand on le comme voter parce que ça arrive pas mutu ça comme vede son ta kufina famille ne ba kanini yem ta bomi. Bon, mukongana ko fana li vedette mukongana ko fana na ko bomangai. Donc so Dieu merci mutabo. Ah ça va, merci ça peut ces réponses. OK, comme tu te kaki et kalami tu les comme quelques mikolo uzaki maladie et les salama kindengeni est-ce que ça peut assistance ya batu o balinga ki openza. Oui, j'ai assistance à toi linga kinga lokola Frank Diongo. Lokola président et DCMP lokola mukolo ya Raphaël Kibuka pango basunga ngana 100% na ba camarade ya poto ba sauva ngana 100% mais gouvernement sauva ngaite na bikinga imoko pona bolamu na ngai na bato bata poto bosana ngaite bato ya apa bosana ngaite
Non, que le bibo aux joies qui m'a grâce parce que aux aramalam na bateau et arrivé peut déjà qu'il y a quartier place au Vandi et au capé témoin je m'appelle ma biso tambola contre eux. Na osenga na bino bosala micro baladère. Ouais justement après à Wato attends-moi quelque peu. Ongana ndinga kolobate parce que micro baladère muté kolobata osenga na kolobaka ke na libyen. Ori wata mokili balinga ngaite. Alors na sepela na bino bosala micro baladère pour vous information na ngai. Est-ce qu'il arrive peut déjà que nos grands-maîtres aux andak na yo tam susu et aussi qui peuvent faire parce que baka ba ça la fête était tant moto so plaît pas voisin et arrive peut que nos awa ba voisin on peut moi makeli le moka malamu tant que moto ya kimia ou apporter quelque chose. Ouais, tant so bana nzala mons nanga benga bana alambi biloko la bia le bino to buboya le na bengi bino alambi pondo ba madesu loso apesi banga le bovanda bomela ba secret moko bosse basimizela bazonge pana bango c'est que créer un problème tu vas là bana nga ba ko le pas quartier ba mona banganga parce que ba mona kanga ça bien na bango bata quartier na éviter tant so balo baka mais na senga ka sala micro baladère pour yeba vérité idingo eliopi. Et combien de parents père de combien d'enfants? Nous avons peur de 2 enfants. La boîte en Libandate. Donc c'est un exemple à suivre. Non, nous avons boîte en Libandate. La boîte en moi si n'anga pas mi-bari. Moi quoi, un musicien, avec un drum pas fabrigas. Moi quoi, azali catcher, azana poto. Et c'est na sukawana, na bana musuta. La boîte à l'ogra mondele, la boîte à l'ogra ngulute. Les lots quand mettre faut le bango musala oyo sala ka bandango kala bozango comme profession na bino mais les lots ba leki na bino o bazo bima les lots na sika na sima na bino tango tala ka comportement na bango olo barani moto mutala comportement na ko sala moto mutai bisor na ini ya kozo li sor na ngaite li sor ya yimo na libota na yi ngas na bon sa famille na ngai yi paluka sala effort a bon sa famille na ko ba te ka sala ka malamu asala ka mabe itali moko. Est-ce que ba quartier peniti bino pe bo traiter pe ba maladie mususu neto mona ka no ba mbasu ba bloc mo bon est-ce que yo yepa na ngaya o moni ba komini ba yona ke dingo ali gerse e bana te ba tira pe te mettre alors et si ko tune yango de sauter pas jeune des ba question quand même faut sauter répondre ngabana ebisho bien sauter pas jeune ko tune yango te. Ok, voilà, bien entendu. Et comprenez que nous sommes comme et à à la limite, à qui jamais pu déborder bord, n'est pas à la limite, à qui jamais déborder bord, parce que nous sommes comme ça, Oyo, Bino, Boutindanga. Et je dis un grand merci à cette grande équipe technique de La Voix du Peuple et Hervé Yvon. En tout cas, merci beaucoup, Maëlle, car c'est ma caméra, Babi, Kokate, le côté de exclusivité. Tout juste après, à Toubima, nous attendons quelques personnes, nous avons un quartier, une résidence, il y a des gens qui et Boroyo, comment se comporte na parler et puis na quartier il y avait ça papa à se comporter en tant que papa na quartier parler et les bandes à se comporter que dingue obiso sevi mot na genge et dingue le pose à fier que mon amour peut bimiper et à se représenter na kombo na comme ba joueur ba zokata style local dingue alors pourquoi on aura la fierté ba moni que na caractère mon qui toko en va juste style na gai sona ki mutu mo mabe ngo style na gai te alors na aussi capone na li fier. Et les lots grand-maître aux appels moi Namboka, et surtout qui posa artisan de la paix la Katia Mboka Nabiso, ou bien vous avez côté ministère il y a sport, les lots bouti aux bongo chef et gouvernement Moussoussou, moi les lots et puis moi message moka sous quand diaspora nyon sous bazaki toujours na posta ko sa contact na. La 5 par domingue na li politicien té. Tout n'a pas comme le sport, tout n'a pas comme le politique té. Na yekola politique té, na yekola sport. Pardon, tout n'a pas comme politique té. En tant que sportif, il y a un ministère na bino wana obularo apporter nini en tant que sportif. On a le bien qui na politicien té. Quand tu es sportif, na kati ya nini na bino. Tout n'a pas comme le sport, je papa journaliste. Tout n'a pas concerné sport, tout n'a pas comme politique té pour na li politicien té. Yango na tunyo na sport. Maître Dingo o aspira ko sala ni ta émission Sili. Na répondre le comment parce que na yebi rien na kata politique. Kasi on a vite grand maître, tozo tuna na ndenge ya sport. Maître Dingwe o aspiraka o sala ministre moko ya sport aye a rencontre bisoto komisa e soka rencontre bisoto na komisa e ponga na zanga sportif bati so ministre sera bien que oui na landa boy bo po ba catcher ba la ba judo ka ya la bien ba boxer ba ya la bien ba karaté ka ya la bien ba joueur ba ya la bien to komisa e soka ali contre biso
et bakamati lokola docteur baye ko chene makambe sport et ko simbate bakamati ministre ya affaires économiques batiene sport et ko simbate faut ba jaka ministre o ya yibi makambe sport batia pour que biso zalabi cette fois travailler pena ba sportif ba orienté ndeni ba ko ça. Ouais, merci au solobi déjà au solobi. Est-ce qu'il arrive à payer que non ba sportif pe mboka na biso tout le monde ba mboka msuba salaka bo sangani pe bo kepe ko lukate msuba mona pe ministre ya titel na bientôt msusu akambaka sport. En tout cas c'est moins difficile pendant na RDC nanto to yokana ne wana mte to yokana kate modoko mutu mtakine kenterrain. Merci. Ok, grand maître, en tout cas, tu comme vous connaissez bien Nasuka et ce que c'est un message que relancer na batunyo sur base occasion ya Rolanda. Le message à relancer na komisa bino bana ya poto ndenge bosunga ngana malade ndesiko na zali suna bomoite mais na komisi mama Ida Okapi na mikili ya poto na komisi Kokar Masakuba na komisi be sportif nyuso bazana poto ba homme d'affaires nyuso bazana poto bobo sanangai te bozo numéro na ngai yango so bozani ka mokotuna botuni ngai 081 920 36 50 na kobandela numéro 081 920 36 50 ngana na sima na bino bozali boso soko moni kana baki mabe finga ngai na kotosa oyo koloba ngo bateke ba conseiller ka poza mutu za pe normal poko beta pe liba soko ba finga ngai na kipaka na ngai te na mona ka c'est normal na ko zong salika mo tena lukaka kena iba numéro na bengayo pour que tout cela mbala mususu na comportement mo kitoko bana poto ok na pesibino mbote mingi to anda makamba politicien to anda kama kamba biso moko ndenge zoli kana katamboka to lingate que chaque fois to ka désordre na mboka eza malamu te po mobala mama ba benga toujours papa moi c'est ya papa ba benga toujours maman alors to vanda kimia to traka bango ndenge bazo conduire biso soki papa la binini na mobala nanga akoboma soki mama la binini ngo mobala nanga ina akoboma mais bango bazana bolingo na biso babong biso mboka ezala malamu pour que biso mete ba valeur na bango. Merci bana. Voilà, là c'était grand maître Edinge Motunangenge et question moko suka maître et na ba génération na bino de bobanda masolo o ya musala na bino o to mona ka jusque là otikala kaka yo moko basango batu musu bande ko mususu neti bananga Steve mususu wana yo kana bango surtout ba jaka sport ngolo ko la profession te ba jaka ko la business mengana jango ko la profession poso na bina tongo na entraînement catch na zongi na pokwa na entraînement catch mais bango jaka ngolo ko la parce que ba jaka na sport no ba vina bango te parce que le mona musosa sa na boulangerie musosa sa na restaurant comment ça la boulangerie sa na bralima musosa sa na musala receveur alors à sa professionnalité pour ngana na musala moko na sala catch et la butumoi na pratika catch donc naza bien na vinangai tamo soso ngana gana ka viko le ka ministre pour ba conseil ba ta poto apesaka ngai nazolanda bango na lingi bo pisanga ba conseil mingi pour que ngana bino de la collaboration mais na lo bien que na boye ko bunda catch parce que ba catcher ba kini ki edingwa li fo catcher mais na fo catcher na na tiki malisute et siko na monique na sali soki 4 ans na zo bunda catch te siko na lengo za catch mouvement catch ninge na katamba po bango ba kokite ba bongo ba finga suke edingwa li fo catcher moi na ngama kidi bazana poto ça la rage ko le kanga papa na ben Pablo ali conseiller moi na ngai il faut bandima moi na ngai que non a parler dingwe eri mwana ese mettre ndolo bi ozongisa su mouvement akachu kansi soko ozongisa ngo eozasu na baluya lo ezalaka tango age ezalaka na luya lo ndenge ezalaki parce que mutuna ngezali ngana li Olomide l'homme qui a beaucoup des idées mais voilà Kofi Olomide donc Kofi a mutaba idée ngapi ba benga ngai edingwe Olomide eza Kofi Olomide abakache donc parce que les ana ba idée et bien na mutuna ngai alors to bangelo ko mokote
bakacha osana mouvement ndenge ezalaki ndenge na décision boyoki Koffi Olomide ya bakache edingwe moto na ngenga lobi aza Koffi Olomide ya bakache Koffi alobi likambo foto ndima yango oui nali fanatique ni makambo tunga nasalaki ali mpona Koffi nazoka baide mpona Koffi soki Koffi alobi ke edingwe tokosala bo nga na kolanda yango mariki naza na peti nanga mateta lokola Wazekwa Karmapa Fabregas mais source de bango tout et ali kuna epa ya Koffi Olomide nzungu ezali kuna maître baselo c'est que là Koffi Olomide bona ba relation mo makasi tu as une relation ngala musicien te Koffi Olomide ali musicien te Koffi Olomide ali musicien ngana ali catcher boto coopérer ngeni na yo ka ba idée ne parce que tant makala ngata na sala catch na ko ba idée nga makasi epa ya mokolo ya tala nani oya kufa empire bakuba nani Pepe Kale nala ko mwata suna kena maison combattant na ko Pepe Kale ke tala problème ya liboyi bon Pepe Kale binanga landabo et son jeu le ndako ya grâce pour na Franco tant de cela qui publicité ya moleka Franco le binanga yike petit mbongo ko joa salabo na juve na sali na sombe ndako na yo ka ba conseil bato donc surtout numéro 1 na oka conseil à Pepe Kale donc Pepe Kale les lagi na akufaki na les lagi mingi parce que mutapia ngaso conseil à la gité plus que na pe Franco pa ekokufa national mutapia nga conseil te donc na komo ko tambula na lokolo o bango ba la ko pesanga na ba idée ya Koffi Olomide na Koffi Olomide ko sakana na été so pas so toucher Koffi Olomide o toucher edingwe pour yem do sa pongana za pour yeli Koffi Olomide ngana yeli edingwe Olomide donc l'homme qui a beaucoup des idées bon toi baratine ya Olomide te Olomide yeli Koffi Olomide Koffi mutabaide edingwe mutabaide. Donc désormais bana diaspora mobimba bobenga kaye edingwe mutulangenge Koffi Olomide motolangenge. Ok, voilà, Koffi Olomide à Bakache, donc aussi. Profiter et Edingwe Olomide, l'homme qui a beaucoup des idées. Voilà, Edingwe Motonangenge Olomide, question souka et au Sambe l'Arabe. Mais Sambe l'Arabe, Sambe l'Arabe. Bokilo n'angaza pasteur. Bokilo n'angaye azali pasteur. Moi, si n'angaye Sambe l'Arabe église néo-apostolique. N'angaye pe na Sambe l'Arabe église néo-apostolique. Tout ça, le kabatu musuba ya rakateke. Moi ça ressemble à l'église mususu mobile l'église mususu biso mbalto kende kinzela moko tozonga penzela moko bana na ngai pe basambelaka kakisika biso sambelaka oyamba Yesu lokwa mokonzi mo bekisi oui wana ko boya parce que oya so sala ponga na zala ya ofeli na futaka je sais combien na futaka rien mais ya so sala ni so pona ngana zala. Donc il y a dingue motunangenge Olomide à reconnaître que non Nzambe azali et yabi ce gaza oyaza eza grâce à Nzambe et en tout cas tous abato tout ça qui mission car pour CP Sabino et boyoki grand maître ndenga lobi et à s'inspirer quand ça ba idée mingi pas Koffi Olomide parce que ça moto ya ba idée et grand maître tosi na bisona grand maître Olomide la pessimon sinanga mbote mingi maire de la ville. La cause que ça a été, moi je suis maire de la ville, la PCI Mbotemingi, la PCI Bazulu Nangai ambassade Mbotemingi, la PCI Semeki Nangai Mbotemingi, Maman Gel, Jolie, Joël, la PCI Mbotemingi, et la PCI Bana Vitamine Nyoso Mbotemingi Obakingelaka ambassade. Donc, la surtout bana ya poto na bosa les binote sans bino ndenga lelo edingwe boyokmo ngona sauter de la sinakufa parce que mingi benganga edingwe les kaboy au j'attends mama mona que nous avons pena bonne santé to ko oui nous avons bonne santé ngona tilimi na kosa même marche naza bien ko ya nzelate non de teka kampamba wana naza bien bana poto ok mama Ida okapi
na pesibina stumbote kokar makok masakoba na pesibina surtout Edingwe Olomide. Non, vous sentez que il y a beaucoup d'idées en catch. Kofi Olomide, l'homme qui a beaucoup d'idées la musique. Donc rien n'est tout à boy. Maman n'a besoin de maman mi. Pour mamie, vous avez qu'à suivre mon matériel boss. Tu vois, c'est comme Magala sous commission. Maman mi, vous avez qu'à suivre n'engoya. Tant à 24 abinga yaka, à du Gillette, si on a Kofi Olomide, baso fa na lingwala. Maman mi a du Gillette, alors on linga suivre style. Il y a des personnes qui sont dans robot ça n'a été. Olomide n'a tout que sur moi pour na suki nao. Et tant au kola babi que suki olongola rango, o tiana mabe comme nyoka. Ya wale za makumalokota. Wale za makumalokota parce que mon telong bagata. Ndi tono yoka te uvande bambabula. Wane la kibi wane. Zaga ki Olomide kaka. Ngata mutaba idée. Kolanda ngadi sola ninga yo père de vie na. OK. Pour ngana lula kisima B. Na lula bnda kisi. Olula kisima o reconnaître que nzamba za. Nzamba za. Pour nzamba ta pesika puissance on est au sala kisi wana. Abina ga isala kisi kasikobo momotote. Koboma mutu te non to sacrifier mutu. Non na sacrifier nan. Moi c'est na to sala ba mbule beleba na nga bango na sacrifier nan. Olomide. Olomide, l'homme qui a beaucoup d'idées. On va y voir, on a quand même Olomide à Bakatière. En tout cas, cette émission, je la dédie spécialement à toi, Antonia Timba. Moi, c'est que toi, qu'on a Kata Diblin, Papa Kololo, Ifasu, Papa na Jordan, et à son éminence, Abegalo Kenye, et plus particulièrement à toi, Vincent Tuluzi, la voix du peuple, et grand maître Lobi Azali, Bongo, Edingwe, Olomide, pour Baïde, Azali, ou avant de la Banzunga, Longa, parce que comme un Nyoka, Ezaka Kabaïde. En tout cas, grand maître, merci beaucoup pour la disponibilité. Si papa journaliste, na banzi, pas de question à poser, yo bon yo à poser ngai. Bon poser na téléphone té. Pour na lingi ba question pour poser, ça bon poser quand émission oyo. Bon poser ba question, il y a zonga pour battu nyuso balanda yango. Na bina bana mboka bo vanda calme. Mobali ya mama va benga kai papa. Mobali ya papa, moi ça papa va benga kai mama. Tout le cas troublé to tika papa na mama za ko sona biso bana to croiser maboko. To traba ngane bazo sona ba mbale papa na mama ba ibne ba yo kana pour que biso bana to za la bien. Okay. Merci beaucoup. Merci. Voilà, fidèles internautes, c'était pour vous le grand maître Edingwe Motona Ngenge Olomide. Tango benga Edingwe na téléphone, baki c'est Olomide. Je dis un grand merci à toi Hervé Ibouanga derrière la caméra à la prise de vie et un grand merci à toi Vincent Tuilus, le cordon, le baron, le boss du avis du public, la voix du peuple. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance et vous abonnez massivement à site où jamais déçu talaka awa et ça des cas sortis de l'ordinateur ou kaka to bimato. Et d'ici là, portez-vous très bien. Bon numéro je n'oublie pas. Et un grand merci à Antonia Timba. Moi, c'est qui tokona Kata Diblem Mama Lekelemba. Et son éminence Abegalo Kenye Mutite na Kati à Paris. Et Papa Kololo Ifaso, Papa na Jordan Kololo, les nouveaux mariés. D'ici là, portez-vous très bien. On se revoit dans notre prochain numéro. Claps. Bonjour. Oui, bonjour. Et tout le monde est à Kombonani. Comme on a de Jésus Dingwe. De Jésus Dingwe? Oui. Vous en êtes? On a un musicien. Pas ni de Jésus Dingwe. Pour la combat famille. Ah, combat famille? Toi, Jésus, toi, on a dit, tu as un Lucifer. Donc, il y a un mois de Dingwe? Non, on est le bosso. Mais on a ça, on a catché. On a un musicien, Douma Fabrigaz. Nazali, on a appelé la calamité Maki de Bapazoya. Voilà, on a catché en Europe, champion. Ti Baji Awa Zali Awa, mais calamité mon PV, il faut ma coach. Sincèrement, parlant, tant que tu as un quartier, moi je n'ai eu qu'à Kabaloba, on n'a pas de bon, nous avons normal. Et moi, je vais critiquer mon Kofi, je vais critiquer Ouera, nous avons normal. Ana baba staff ba critiquer pote ba mabe à côté ni te asala ki bo asala ka bimaza pe kanda et mon pas de la gentil so ko équipe ala so kanda mazane papa nyonso na ndako azala ka nzela pe bo solo la l'aise ba pe na problème azu pa aider yo donc bo solo li pa l'aise yo mo so la bien mais on a peut présent na Otazali Fabrigaz maestro na bande ko nyonso bana like musique
mais quand même était bon mon angai et maki ba mo zo ba jia to zo mo vite au tiki no coach fa pe ma poser sur na concurrente mingo le bezate merci minga. Oui, bonjour. Mon nom c'est Démon 7, le roi des animaux et commissaire à la police et féticheur état qui est un ministère intérieur. Grand maître, est-ce que tu as tout ça en commun? Tout ça dans ma tête et pas grand maître Edingo. Où il y a ça là, émotion, puis il y a ça là, spectacle. Où il y a comme ça même américain, comme il y a comme dans été. Tout ce pendant tout le monde est venu boyer dans ma belle. Boye ko sale ya biso émission na kati ya lupangu to zaina ndako to bimi libanda na sepeli nga maître de Monset na soit frotté puis Edingo apesi biso ba ordre bana na nyoso tout to frotté tous les quartiers fétichés oya moni sa dango ya 2017 avant to kota 2018 aya bunda na biso na trouva changer ya président moko Edingo mutu na ngenge et témoignage de cause na ngopona quand maître totali caméra au pesi témoignage mo madame. Dans un témoignage, il y a grand maître Edingwe, papa Nabiso, c'est mon père spirituellement. Aza papa nangai vraiment namosuni. Pe na royaume ya Kindoki. Aza koko nangai parce que bano ya botinde ba botingai. Mais na pesi témoignage moko kitoko parce que na ebaka te na fi nangai na koyebaka royaume ya Kindoki. Lelo naza babenga lelo champion de Monset na kati ya komina biso matete. Na royaume ya Kindoki, en tout cas vraiment na pesi ba médaille, aso ba médaille nae. Et na pesi mbote na ba public na biso nyonso surtout ba spectateur na biso nyonso ke baye baka ke toza na combat kala mingi te ba bandeko les mata. Edingwe aza muto basala anima sécurité. Edingwe c'était un grand féticheur, c'était un grand marabout. Premier le fils le satan du monde entier. Na sepeli ndi na bibino boye. Na pesi mbote na mwana na Maki Diba Eyowa priseur champion na Europe Maki Diba Eyowa li fils Edingwe. Na pesi mbote masa na ngai adversaire na ngai ami na ngai na pesi mbote na grand frère na yo de Jésus musicien et grand drummer les seul drummer azo représenter na Congo